a dénoncé la vérité. Mais la personne à battre, c'est lui. Il va pas obtenir pour que la liberté provisoire. Et voilà ce que nous connaissons. C'est horrible ça. Celui qui béton, on est en haut et en haut. avant Kabila égal après Kabila, il a changé le monde donc comment tu informes privé même liberté dans le ouais, qu'on manifester et ça constitutionnel. Donc comme les banques on a date le 14 novembre, 9 jours avant marche. La réponse était bah fandi na banque. Oh, bah document zali. Bah accusé réception. Que 5 sali autorité. Oui. Constitution clair l'article 26. Manifestation sur la voie publique, elles ont imposé aux organisateurs d'informer au préalable. Et tout ça là qui est en haut. Mais tout comme moi, tu vas dans tambola boye, bandi ko landa biso, tu vas dans pakata bambangu, bandi ko kangara batu avant Kabila égal après Kabila. Pour la nuit tu seras manifester le lot. Il fallait que tu manifester pour dénoncer la justice où il y a double vitesse. Te préparer qui même les mots qu'on déposer la carte il y a et pas un ministre de la justice. Casse. Pour la nuit tu vas en justice double vitesse. Botel ndenge ba traiter ka dossier de Mukebai. Et botel ndenge ba traiter ka dossier ya ndeko bazo traiter dossier de Kodoli makambo ke malembe kino lo ke prison. Ndenge bazo ko traiter dossier de Komonante ba benga ka ko tout équipe qui para été. Ba irrégularité est tellement ébellée. Ba les femmes immunité parlementaire ne ba privé même droit à se défendre. Mais le loto se manifester ba boyi ba ko kanga ba ko landa batu. Bomoni mboka yango ndenge ezali. Et loko changer zate mais biso peut te relembater. Tu commences toujours. Tu resala yango le long ya to za déterminer comment tu parler de justice mais moi le ministre de la justice a ko recevoir yango. Merci. Oui, voilà, on Congo Live Télévision. Oui, madame, on a Congo Live Télévision. Le Lopenza, et elle qui était mon colo oyo, militant, militante. Topé ba oba vota ki mona mboka Mukebai na famille na mobimba molongani na ye honorable Daniel Safu bande kwa lamuka ba milengela ki lelo pona ko sa penza marche pona kolobela ko senga ete libération mona mboka Mukebai kasi ya ko kamo ya ite ba déposer ki lettre na bango ba senga ki permission kasi ba accorder ki bango ba marcher pour lelo samedi kasi to sangana ki na commune Lingwala ko comme na commune Lingwala ko to ke netina palais de justice la police qui s'est été marché salamate imboka bande ko marché to koti awa malem to ko marché la police koti awa et kangi bato en désordre kangi ba journaliste ba caméraman ba militant mususu ba mouvement citoyen ba ndeko bazali penza ba mouvement citoyen ba kanaki bango solo penza eza passe to éviter soki kamba Mukebai to ko kena ko lenge nini to éviter na ndenge bafunda ki diffamation ndenge bana ko lobela likambo etali 15 millions de dollars ndenge bana ko telemela penza esika na yo mwa mboka molendo sako mbazwaki kasi lelo azali ko se retrouver na makala kasi ezali passe totiki ngombo landa quelques interviews pour tokutani bongo nasi ti na bandalungwa mutuka ne tourner ba détourner ngezo ketika ketela ndako viol Mukebai asali nini Mukebai azolobela ka peuple ngai na zamwa lingwa la te ngana zali directeur ya campagne ya Mukebai na commune Ngaliema na oti commune Ngaliema
na yena batu na ngai to tsa bango ngalima na za mona lingwa la te mais na pour soutenir Mukebai pour gagner l'élection nationale même bon monde banderole ba bacho eza ngai nem na sali on propre effort na ngai mugo donc tozo comprendre te justice na biso eza à double vitesse Mukebai le ko aza Mukebai aza en opposition ba tia l'écart héritier o violaki musicien ba bimise calmement kei papa toza wapi état de droit eza wapi toza na reggae bato bazoki bato bakoi basoda ba sepeli ba kei non merci beaucoup papa merci. Oui, moi, je suis reconstruire toujours ça. Quand je marche, le lot de bandits marche beaucoup la lélo. Mais marche, je me sens la pauvre, c'est a été libéré au Québec, c'est ma camarade est commis. Est-ce que vous reconnaissez toujours pour ça la mobilisation pour te battre? Maman, tu relembaté. Tu relembaté, tu relembaté. Tu sais qui marche en bonne forme dans hôtel de ville. Tu as un document normal. Tu as un air, tu as un marche. Tu as un samedi prochain, tu as commencé l'autorité ville. Parce que la police a pour encadrer. Tu as tout le monde qui te fait la police. Tu as pour encadrer. Encadrer, on a combien de bêta. Non, tu finis tata mokonzi. Félix, tu sais que tu finis. Biso tozo état de droit au tata mokonzi loba yena on a kisasa a na Congo na biso état de droit ngo yango to loba siko état de droit c'est à double vitesse to état de droit zaka yango po binemo bo mondi ba yi Congo to moni affaire ya héritier Watanabe ndenge asali viol to bengo ka viol to ke ndenge affaire ma viol atiki bino bo lumbu basi libanda ba ye ba sambisi obe mikomi bale mutuka makala kaka mama Mukebai ponga na zauta bakanga Mukebai mutuka kaka wana ibando ke doko pemena makala mokonza bengi héritier azongi bazongi sela ndako ako sala ba photo ako tina na Facebook bato bakotala Mukebai ata mwana Congo lokwa bato nyonso Mukebai azo mériter justice à l'égal asambi 4 fois ngai mo présent Mukebai azo sengani dernier audience to tina kata na prison makala basambi si Mukebai mutukola liboso basambi saka na palais de la justice mwana mboka nani oya funde Mukebai wana oya basuke belia ba lox na bosa likombo na mwana nteba kaka na limede afingi Mukebai deva bazuzi va prendre ministère public va prendre acte ndé mwana mboka Mukebai asengi mukona prison makala boko sambisa nga boyi et bongo ben jure mwana nteba finga kingai na porta qu'on peut plainte boni bozo bombo na kuku ndé bakata ko audience message de relancer na autorité compétente message na relancer d'abord dans un message yo na mokonza mboka Félix Tshisekedi to fingi mutute to alobaki état de droit ça na mboka siko état de droit yango eza na double vitesse ya musu ekei ya Mukebai ndé tikali Mukebai c'est un père de famille ata député provincial national élu papa maman tous en a regret makasi tous en a regret mais to senga na bakonza mboka Félix na osanga pas Félix Tshisekedi kaka yonde mutu ba appareil judiciaire on les fonctionnaires mboka na biso kaka yonde bakanga bino na jamba kabunda boto la passeport justice le baki yango état de droit bomsango kasi bongo ça te papa Mukebai za mona mboka azamboka mo pe na yote tika za liberté ça mosala na dans le calme to le bitaka yo kangi mais aux chef suprême maman merci beaucoup merci Mbote ndeko Mbote maman oui to mo bino lelo par exemple za ki mobiliser pour na kosala marche ko c'est la libération ya mwana mboka Mukebai kasi to ni na police et ko disperser est-ce que pendant le senga qui autorisation kuna na basusi na l'état maman biso tozali bato ya violence te depuis tobandi bitumba oyo totikala kosala bitumba ya violence avant tosala likambo toza neta ya autorisation te toza neta ya information et tosengaki tokotisaki mukanda na biso na hôtel de ville et ba répondre biso marche na biso ezalaki autorisé na hôtel de ville lettre ya ngoyo toye tosangani tokomi ebele awa na liboso ya maison communale place totelemi tokomi wana tobandi kosassembler il y a des gens qui sont venus par rapport na tosenga libération ya mwana mboka député provincial ya Lingwala Mike Mukebai toye tokomi awa tobandi kotambola avant même totambola nga moko na yoki capitaine ya commune oyo azoloba keno botika bango batambola muke soki balongwe libosa commune comme ça bopanza bango bokanga bango batambola te bapanza biso pona tosali nini héritier oyo madame auti kosala mbeba oyo ba congolais nyonso yokisi mokimumba soni asambwisi nzoto ya ba mama batiki ye asalika bakangi ye bakena ye bakomi na nzela obozongisa ye c'est parce qu'un certain soki aza soki mokonzi ya mboka soki aza nani soki akomi le tout puissant directeur ya cabinet ya mokonzi abengi po batiki héritier mais Mike Mukebai seulement parce que asengaki a dénoncé que non 15 millions ya ba congolais ya pasi ya ba impôt tozali kofuta
ebungi et Mike Mokeba le quoi dénoncer qui yango akokaki ko dénoncer té musala na intake député ngaka sani c'est yango na biso ba congolais to vota qui pona dénoncer kama bezali ko salma et a dénoncer bango ba moni que non a reverser copie na bango parce que bango baza ko benga yango copie a reverser copie na bango yango ba ye ko kanga ye ba kangi ye to boité bo sambisa ye baza ko sambisa ye depuis batika qui ye na boloko kino lelo asali déjà 2 mois yango tozo kende Mike Mokeba yaza jugé té yango to tambola ki lelo to senga que non ba sambisa ye toyeba soki bakokatela ye soki babimisa ye mais directement to komi awa moins de 20 minutes moins de 20 mètres baye bakangi bato babeti bagazi badispaser biso c'est comme si tosali eloko mais tandis que tozana autorisation oyo bango mo bapesaki yango état de droit ngo yango lelo baso yembela biso état de droit le kabo état de droit ngo yango est-ce biso toza ba rwandais est-ce biso toza bato baza kosala ba crime kuna na est ko boma bandeko biso ba congolais pourquoi la police na biso baza ka kobimisa force na bango ka pa la biso population mais baninga na bango kuna baza ko boma kuna baza kosala lelo côté et ben la minduki na bango bakoki ko kende na yango kuna te kaka awa na Congo kaka awa na Kinshasa est-ce habitu bezali ne totambola ki na eloko ni toza ni na machete toza ni na minduki tozotambola na maboko na makolo na banzembo na biso tosali bango nini en tout cas to regretter mingi merci police et disperser bateau bino boko tambola pacifiquement pour la kosenga libération mo la mboka Mokeba ko lo bani na likambo tout ça eza déplorable ba acte o tozoloba que tozana état de droit elingi koloba égalité de tous devant la loi devant la justice congolaise. Ngai naza avocat conseil ya honorable Mike Mokeba tolandela ki procédure ndenge sengeli to salina ba annonce ils ont répondu hôtel de ville et balukeli biso lelo tala ndenge bazo panza biso ndenge ba panza biso awo to sensibiliser to leki na ba média nde bango baza wana bayebi que to sala ki déjà démarche proprement dit ndenge makambo sala maka alors tozo tuna nanu pomboko ezamboka ba jurisprudence ba lobby otozo pesa exemple ya makamba ucho sala ya héritier Watanabe oyo na point qui poinza azo zwa liberté provisoire depuis que je suis né je suis avocat de mon état na oloba c'est pour la toute première fois mutu azwa liberté provisoire na kati ya mutuka et soki pe wana kate azoloba pe nini mwana mokonzi akota boloko te c'est-à-dire que bato ba bundela mboka nde il faut ba kota boloko po bango ba sepelaka exemple typique ya affaire vijana awa Mokeba ya bandi makamwango ba isoler Mokeba batie na kasho pona nini bazwa opportunité ya ko sisa makamna bango to suki wapi. C'est comme ça que nous déplorons. On se demande, Félix Tshisekedi, président, soi-disant entre guillemets, yo état de droit oyo zoloba, ezaya nini? Parce que égalité oyo biso tozo yo par rapport à état de droit tozo monangote. En tout cas, c'est déplorable, mais on va s'assumer jusqu'à la fin. On ne va pas lâcher. Juste on sait que changement ya solo ezanamboko. Merci beaucoup. Oui, Balandia Congo Live Télévision, Botukula na penza na bokebi, marche mona mboka Mokeba indenge esuki penza à quai de poisson, kasi toyaki ko marché elongo na ba ndeko ya lingwala ba o penza ba votaki mona mboka Mokeba ipe famille na mobimba honorable Daniel Safu pe bayi la muka kasi ya passe ezalaki ete la police eko disperser biso bakangi bato basenga eko kanga bazokisi bato basenga eko ya solo pendeza pasi donc osenga kaka na chef de l'état na biso état de droit to moni état de droit et kangi doli makambo kasi état de droit et kanga ki héritier te oya sambusaki femme congolaise eza pasi botukola na ndenge ba militant ba kolela ndenge bana lingwa la baleli ba sepeli na acte o ba salango injustement to comme na suka merci na ba biso partout dans le monde entier merci na ma caméra Guy Botambela. Merci, n'a entendu tout de caractère, mon vieux David Olito, j'en suis bon, mon papa social depuis les États-Unis. Il y a Roger Louma Molobel Monene, il y a président Félix Antoine Tshisekedi, Bambo Tenao, Ade Kapela. Galam no sonisa mbazongi te to monani na Nicolas Koya. Audio Jungle.